Voilà, Tindika Télévision, Molobeli ya Fachi Béton, Kamwasi Chilombo, Mwana ya Suka ya Mama Marthe Kasalu, Nosa Avo. Émission ebandi samedi ya lelo, Bobengana Bana, pour makele za la table de la concentrer. Bana ya poto ebele baye ba diaspora baye na komokuta na moka par hasard. Comment pendant na kisasa obengi Tindika te, obengi Molobeli ya Fachi te bokuta nete. Est-ce que ça là? Osana kisasa okutana Molobeli ya Fachi te. Dans un sens, il y a un sens te. Donc ça la rapport moi bien okutana Molobeli ya Fachi, ata eloko ezate, ata parfait kaka, ça la rappelle moi bien, moi solo mbwa na nzoto, yo yebika donc to bossa na raté ke ka moi sipe azalaka na mikili, moi solo mbwa, et ça la rapport moi valeur. Voilà, on a sur ba mandiate, mais ça la rappelle moi bien, l'esprit bien. Voilà. Trop, c'est trop, cher internaute, le lobondima nakita. Oh, kiti trop bas, la kiti trop bas, nakiti. Nakiti pourquoi? Parce que tu as sur la macabre, net terre à terre, mais c'est important. Parce que information ça vous les cas, battre vos commentaires, Nathalie Moutatier vidéo, Nathalie va commentaire, donc 182 commentaires. Mais tu dis quand tu dis on a photo à boyer, on a 7 commentaires. Donc c'est que côté ma bêtise, il n'est côté besoin là. Toqué na ma bêtise, toqué na bassesse wana. Pour to tikate. Cher internaute, n'a pas faire bino raisonner le comme dans un simple. Mais pour comprendre tina nango. Écoutez. Lelo li solo na kisasa na internet makambutu nini sac. Bondi mato kita troba. Sac ya Maman Denise, sac à main. Cher internaute. Bazu ba on comparer bazu comme bazu prix ya sac à main ya Maman Denise Nyakero, première dame ba chaîne internet. Na mon côté musu ba komi $80,000. Côté musu ba tsuki $5,500. Côté donc ba prix belé. Est-ce que vraiment sac ya $84,000 ezali vraiment sac? Tout ça à $100,000. Est-ce que sac ya $100,000 ezali? Ça qu'on peut comparer là au Maman Simbaki, ils ont presque yamoté. Nathalie a très bien. Donc les gens sont comme on que Facha la président. Maman Denise a dit première dame. Tous ont massivement. Il n'y a pas longtemps, cher internaute, voilà Tinda où il y a Félix Tshisekedi Tshilombo, son excellence, Mfumu Waditunga, béton. Voilà Tinda où il y a pas des chambres salon. Bobo Sani, est-ce que Kala? Balobaki nini? Elilingi ya pamba. Mario net. Patin. Tout ce que vous voulez. Président nommé. Tala kutu président mbata na ndako te ba pesi ndako des chambres, salon, cuisine, salle de bain moko. Bobo Sani? Il y a pas longtemps. Président de la République Mobimba a dans l'avion T. Bobo Sani, il n'y a pas longtemps. Kabila a dans l'avion privé, autant mon avion à l'État. Hier, à Tamboulaka na Congo Airways, à Tamboulaka Souki na CAA. Président Mobimba a dans l'avion. Cela prouve que Aza marionnette a dans le pouvoir T. Bobo Sani, Skakabinoti. Namoni mwasi moko boya zuba linete ya mwindu azuba liba bendi suki boya na fer ba bendi suki telebi moko suki pe ya yete kabelo alati ba linete awsa la émission de critiquer saki ya mwasa moko za mboka otie ba linete mwa pona nini tu te caches pourquoi yo mzo ko dévoiler biso Kabila au pouvoir to ça la émission ya IDPS ba marche to la tsanyoso to no bangate yo na uzana poto. Au sein de l'émission en français, au net ya mwindu, tu te caches pourquoi? On dit que bébé ça l'heure na yo pendant au sein de l'émission, kaka pon la sac, to quitter tina se côté bokei. Mais que si vous voulez que président ngazanga président ngazanga avion. Alors on a des chambres salon. Bobo Sani, les gens ont commis bon mon la photo tout. Parce tala, pour le belani, montre. Par contre, sur internet, montre oyo, ils ont marqué Suisse, boye na boye, $60,000. Mais toi ça marionnette.
Moutoisa na ye lilingi ya pamba, za na ye le côté Kabila, c'est Kabila qui dirige, non? Bobo ça n'est pas terme mango. Maintenant, qui dirige? Bossa la émission likolo ya sac. Oh, bato baza ko souffrir. Peuple za na nzala. Boye na boye. Bino moko soba basaki ya 80,000 tukini $. Na bombe la binote. Tokozwa 1000 personnes, 1000 présidents. Ba pauvre bakozala. Botanga Jean 12 chapitre 1 chapitre 1 verset 11. Tala Marie Madeleine ndeko ya Lazare. Marie Madeleine ayena parfum. Azi parfum wana pakoli na suki na ye. Ba femme asiatique tala suki tia. Aso pangusa Yesu Kristo. Yoka Yuda. Jida. Oh yo shorobara. To calmer esprit pour ben faisant recote. Jida. Alobi na Jésus. Mokonzi toteka malasi oyo. Toteka ngo 3000 ou 300 pièces ou 3000 pièces. Si je ne m'abuse, excusez-moi. Tozo mbongo wana tosalisa babola ba pauvre. Yoka Yesu Kristo. Grand frère ya Fachi Beton. Ayebisi eboye. Judas. Jida ndekwa Moïse. Pour papa ya Moïse ata Jif Muyuda. Donc grand frère à Moïse. Jida. Ayebisi Jésus parfait oyo. Ita parfait ya cher. Bon bébé ça va pour sukolo makolo. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire parfait oyo to salisa babola? Pour y pas ben na moi commission. Pour ta babo so ça babola. Ye ake a coopérer après ce ba molongo a bendi moi un peu. Jésus Christ grand prêtre, grand frère de Jésus, il a Fachi Beton atimbeli. Habité. Ba pauvre wana bokozalaka na bango mikolo nyonso. Menga bokozalaka mikolo nyonso tete. Na okinanga. Ça veut dire quoi? Leçon à tirer. Ba pauvre bokozalaka na bango chaque jour. Le pauvre akosila te, ata Fachi Beton asali nini, akosilisa ba pauvre te. Ata pe nobi frère Martin comme président. Soki pa comme président, akosilisa ba pauvre te. Ata Jean-Pierre Bemba comme président, akosilisa ba pauvre te. Ata Moïse Katumbi comme président malgré moyen postulé, zate près de père et de mère singana kingo, ata comme président akosilisa ba pauvre te. Ata Niko Maniengele ozote mwana bateau lokola bateau ba soda a gagné ata procès moko te. Babengana ye kule pa ya Frank Diongo. Ata comme président malgré les critiques akosilisa ba pauvre nyonso te. Ata bolonja soki bolonja. Wa finga la présidence akosilisa ba pauvreté. Ata epenya comme président sans vous mentir akosilisa ba pauvreté. Ça c'est la parole divine. C'est la parole de Dieu. Jésus a dit ça. Ngai Jésus na kozana bilo mikolo sur tout te. Nazo leka. Mais ba pauvre bokozala bango kaka. Boye bisanga mboka ni ezanga ba pauvre. Moi j'étais à Paris Kamwasi. Grâce à Étienne Longolo, il faut avouer. Na futa billete. Na kena musala na compte à l'État. L'État congolais a payé un bon na kena si musala na ngape. Na kimi pete na poto na zone na Congo. Je suis chez moi. Cher internaute. Na kena poto to bunga na ba maître Dona. Na ba Marie Meta Musakoli. Na ba Christine Pinda. To uti Lyon. Na zui TGV na kiti na gare du Lyon.
na tabona ki na basimi ya Congo malgré il y avait les free donc internet free ba aéroport et tout et ba gare mais bana ko simba te nazo luka mutlo na beta les solo déjà donc je crois na se répéter mais pour la ba batala ki émission te ba comprendre na boni mwasi moko na zemi cher internaute mundele na sengi minutes pour na benga maître dona mundele wana bibiseli na téléphone le bisimi no téléphone wana faut que mona ko kaka na kowe est-ce que bateka ba téléphone epola téléphone ata ya boye oyo boya azala ngo ete tuka donc dire ba nyata on a train mais na Paris cher internaute est-ce que vous avez bokende boso okende nzela mai ba ko kufa na nzela Turquie bokende na Paris na bato na Paris téléphone ete tuka na moni mundele wana téléphone ete tuka donc na esengi minute na benga alaxinga téléphone na tel téléphone ngabi non est-ce que dans na Paris tona na kitoki mosi tona na kwengaba na lemba imbu na su téléphone on a tali donc Dieu vous sim les alaki même pas na Paris chez l'internaute nakala bakomi kosenga susu mbongo tozalaki na babibende bamweda bibende topesi soki de euro soki ndenge nini nakabeli ye ngai mutu nauti Congo na mboka ya Fachi Beto mboka bozoloba ya nzala nakabeli mundele na poto nga nakabeli mundele nde naki kosenga lisusu unité na baguarda donc bagarde bata sécurité ya gare c'est je crois avec libanais en arabe ndi apesa ngai téléphone na ye na bengi maître dona tokutani après toke na biso na gare du nord na McDo parce que tokutani na combattant Patrick na ki kolia frites na le hamburger na Paris na komina na gare du nord maître dona oyebisanga te na nzela moto na nga bongisa sac na bongisa sac elakisi nini abinoko keba kote babenga soki ba pickpocket soki pickpocket donc ba grand fa quoi donc ba kuli na bazanga na poto kuna donc des grands voleurs na Paris babinoko ben tokomi Paris na ta mana ba sac pena boy donc nga yeyo na utiki nini babi keba bakoyiba ba plan wana bombango na Paris na yango na bomba basa le corps na victoire na moni batu balale libanda na Paris na moni muta osuba na nzela na Paris ngaka mwasi na moni muta alale libanda poubelle yango yo mutu alale na Paris soki na Paris eza ndenge wana ayo kozala ndenge nini boyebisanga nani vous critiquez Fatima matin midi soir Jésus-Christ a dit ba pauvre bokozala na bango on a les paroles divines la parole de Dieu le fils de Dieu s'adresse à nous que ba pauvre bokozala na bango Fatima peut tout faire à kotika ba pauvre Fayoulou peut tout faire à kotika ba pauvre bemba quoi que ce soit. Pourquoi ils vont laisser les pauvres? Jésus mutalobi angoti. Le beaucoup te Jésus nengenini. Comment bilo batama yele bosa ba émission pour la sac ya moi ça mon konzi. Oh mon on appelle ça ba pauvre. Mais besoin la même discours na Jida. Bande ko ya Moïse. Même discours. Donc, n'a est-ce qu'elle me dit maman Denise bon en tout cas passez-moi le terrain. Maman Denise, la taka loka ba sac ba koma midema. Bobi ba sac ya midema, akepa ba tailleur, atongisi o sac ya midema, bien ala taka ba sac na Fati, loko na tata wonda. Comme ça ba tamula na putulu, na ba poudre, ou bien ba taka nzamba loko na mwana nsemi, ba chebe sio na kingo. Après ba critiquer les sous tala. Ba pauvre, c'est Kabila qui dirige. Ozomona.
bazo ko kosoma bilamba te basoma bilamba mais finalement Fatia on a maman Denise basala nini donc maman Denise a konza na saki te donc akini kosoma saki na livulu pa ba colonel livulu batongeli saki ya nsaku ya kikuba ah mais non pas jusque là trop c'est trop c'est tout non donc na yebite batika kaka pouvoir ango bino bokota na bino siko mutu asala nini donc maman Denise a balota makasa donc na série ba Adam na Eva avec grande kasa ya Gayar makolongulu bo sepela donc on dirait que nous avons sali émission mobimba pour critiquer ça ya moi ça mon compte mais c'était une femme d'honneur première dame donc azo ba maquillage na ye papier mouchoir acha siko wapi acha wapi pour ça c'est ça qui m'a bé acha chaînette m'a bé ala te bloka bato il m'a bé beaucoup luka primo chekwe oh et ça primo kona nani et loka to ya Beyoncé na Rihanna qui vous dit ça et ça va monter mamsuka ya normal mais finalement bozo cha bato ba stress. Donc les gens qui font comme président, moi si les gens qui ont casa, acheter les casa wa, acheter quoi na wa, acheter les cailloux na kingo. Donc qui sala kindeki acheter na kingo. Et vous savez bongo. Ceux qui Moïse comme président, moi si na ye, on va coucher à moi na acheter na kingo donc collier en couche. Mais non, vous exagérez comme il trop. Et risquer de m'écouter na mutu na boyo donc conflit à l'âme maintenant à haut niveau. Trop c'est trop. Bon ça va émission. Bon moi qu'est-ce qu'on va argument et ça qui bino. Bon comment critiquer ba sac, bon comment critiquer ba soulier, oh faut la petite torche, oh la petite boy montre oh les a pris boy. Oh finalement. Et ça passe ya. Oh il y a souvent critique comme jalousie na haine. Pour ça là-bas est fort. Comme un président est en Amaka. Même si. Mais tu vas t'envoyer le Fati Bazali. Tu vas t'envoyer le Kabila Bazali. Kabila a dirigé même par professeur. Mais comme un président, il est comme Ngolu Yanzambe. Tu as pensé à Bilote? Ou ça la docteur. Chef de l'État, il y a un warrior, il y a un docteur. Mais comme un président, le coup de Nana Manouani na Kiumba. Mfumubuku. Ministre, premier président de la République. Président, il y a un docteur, mais alors le ministre, il y a un docteur. Où est le Wangolut? Et ça, il y a des gens qui ont bongi sa vie, qui ont bongi ba forcerateur même on critiquer il y a un président na ba livre donc comme ma fachi béton fumo dit tout moi na Tshisekedi moi na Martha Kasalo yo ba ko yo nani ba ko yo nani atala ku to nani ba ko nani tata na bido ko tata na bido ko nini ye ku tupana ngata kita ministre Tshisekedi ba si ba ko yo tata na nani alors tu mama kala nana pekisa ki bido botanga classe. Chance ya mutu na makamwa nzambe mtaponaka. Il est souverain. En tout cas, je suis très touché comment on a battu comme tina niveau ya kosala. Biso tono critiquer Kabila. Mais na ka moi j'entends ça la émission tono critiquer nani Olive Chenette. Tosak. Vraiment. Jusqu'à ce niveau. Comme vous avez un stress, le mutu maman Denise quoi vous avez moyen bima ya kumotala na unata ni lelo. Donc on banga na bakanga ba photo pour chaque photo ba kotala il a mutu ba stress. Ah so ba monika chaîne to ba koloba. So ba monika o ba koloba. So ba moni montre ba koloba ba ko koma ba ko finga siko mama za ndenge nini. Bata mon avion l'été ya batu nyoso. Hey! Bazanga avion. Avion à Kabila. N'ayez pas dirigé. Bah, son avion, bah, comme riche. Bah, comme on soit dans une bonne loi. Président lobby, salaire naïe. Ce n'est pas à lui de dire ça. Ce n'est pas à lui de dire, voilà, je touche autant. Ah.
Na Goma mokonza mboka apesi OVG bo critique ki pe. Oh non, OVG va pas passer alerte. Boye na boye. Bon, mokonza mboka apesi bango logistique. Donc matériel chariot automobile pour la déplacement qui dans hôtel à la Boutou, volca qui va kengi dili battre sur pesi rouge, ba pesa ja alerte. Na ba Motorola ba Kamutu, ba pesi bango. Bon no ba lisusu. OVG nasuka émission bomona ba photo hein non tient dans commentaire te dans non comment bomona ba photo ndenge mokonza mboka pesi bango matériel OVG suko na ba jumelle ba kene ko kengi de la ka voluke ko beta mokoloni ni so ba monaka une semaine allez so ya ba to ba mikimili avant tangi to beta ba to bazate chef de l'état pesi déjà biloko tout équipement bo critiquer les sous ni les sous voilà. Tout ça, matanga boyebi, ba matanga c'est belé, hein. C'est-à-dire même la présidence, parce qu'on fait belé, mais la Robert Arnaud les solo moko. Mukola limboso mokonza mboka ya maki ba combattant na Mongaliema. Na vanda ki boye na zui coup de fil yoka som tabenga kinga. Allo tindika. Oh son, comment? Yakawa mokonza ya mabiso tout na Mongaliema. Ah! Na zui kila mfwengi. Pa kazaka. Allez. Taxi c'est loin na no libérer za la gité. Taxi super moto ah Mongaliema. Na kende kuna. Ah! Ba combattant. Pas parlementaire debout. Ba force du progrès. Ti 19h mon connaisseur ya babi sauter. Nepsi yoka songa mon cher. Moi je pars parce que vision na za mon connaisseur mo pa ko ya mbanga na kimvuka boyete. Et puis ndenga yebelinga na batebele boye na ko so parole ti. Ngana kenanga mon connaisseur mo ko ya mbanga mo komsi. Wana kutu chef d'état na ya mbinga te en privé. Mais na ki déjà l'espoir wana ke mon connaisseur ya mbanga en solo. Naïbaki. Alors je me suis retiré, na comme place mon mais la moi secret, na moni mutu bonga tulinga ah papa bien va combattant oui, toi va combattant. Ah, parce que toi va FCC, mais na MC bino aussi au côté na pouvoir. Bon moni comme na pouvoir. Boko bomana, bokanga na luba oui. Alors ba kita toko boma bino, alors ba ki boko bomana. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous allez faire la présidence, ils ont c'est aussi entre nous. Toi que je m'y mette. Jalousie présente entre nous, les Congolais. Jalousie entre les pays d'EPS. Jalousie entre l'Union sacrée. Jalousie entre la famille. Jalousie, ezali. Donc, d'abord, dans la politique, bakotaka vivant, comme à la presse, on peut sortir mort. Donc, bon, mais tout ça, c'est sur la politique, boye bakaza déjà wana, serkei pembeni, makamo belé et yaka na politique. Jalousie, haine, tout ça parce que mingi on a intérêt. Mais tout l'intérêt général n'a pas ça intérêt personnel. Voilà. Chers internautes, les connaît ça inga ndengona ki boko bomana. Nous avons des maisons landana, bazonga ba cité ba tu boy na boy. Est-ce que entre nous bolingweza? Entre nous bolingweza? Question mark. Voilà, chers internautes, na sepeli pour le samedi, sabadou, week-end. Bozota la kamwasi partout. Na States, na Europe, na Amerika, na Afrika, bota la partout. Na lela bino mabe. Bota la katindika. Bo soutenir la petite syndicat. L'esprit y a bien. Ba jaloux. Ba konsilati. Ba pauvre le peuple ba konsilati. Yesu mutaloba ki yango. Ba pauvre ba konsilati. Mais pour conclure, les chefs de l'État, malgré tout, mais chefs d'État a les soucis que tout le monde se retrouve. Ataya mouke, mututu a se retrouvé dans le Congo. Souci à président Yangouana. Botala,
ni wa tanga ba miyibi ba kiba homme fort oyibi na yo tambola no azo rouler carrosse ba monyo na ozoli ngulu na kapela okoti na ba boîte aux à l'aise moyibi mbongo à l'état. Ce n'est plus le cas. Voilà un changement où il faut encourager. Bato on banga so koyiba mbongo à l'état. L'état aux asko na ba réserve belé aussi ko et ça là ba besoin ya peuple. C'est clair. L'état ko ça la nini so kaka na mbongo te. Est-ce qu'on peut faire quelque chose sans l'argent? C'est ça le souci de Fachi. Bato ba yibaka ba banga ko tshaka so maboko na caisse à l'état te pour l'état dans la mbongo et bien dans la matela et vimbova comme ça à résoudre, donc à matérialiser ma besoin, il y a peuple congolais et ça la palpable, mais ceux qui m'ont dit vous avez vous la passe alors bon t'as les locaux de ça là ils allaient ils ont comme nene magamu IGF à tout ça là où il a qui idée chef de l'État ngai na confirmer bino que matata akozwa manaye kaka moni matata akozwa bato ba yibi mbongo ya l'État basakaye na mbongo l'État bakozwa ma et ko bangisa bato ba banga ba yiba mbongo ya l'État te l'État est tika na mbongo ebele pour à résoudre à matérialiser ba besoin ya population. Tout ça c'est Fachi. Peut-être que le lobo koye bangote mais le lobi bokoye bango. Botika maman Denise Nyakeru calme. Somba sak na yo ndenge olingi. Lata na ndenge olingi. Mungu apekisi yo azate. Pas jusque là, s'il vous plaît. Pas jusque là. Botika kocha mère angoisse. Botika maman angoisse na mutu. Botika kocha Fachi angoisse na mutu. Et monsieur Sili tokutani lobit. Botala ba photo. Ndenge ba pesi matériel na batu ya OVG bongo bolo balisusu OVG matériel yeye 5 heures ba matingo na volcan ozi ba jimel kuna tena dukanano ba jimel otala ka volcan e ko beta mu colonie to boy président ke lisusu na mama ke ko lela kama na pasa ba congolais. Bon, merci. Bye bye. Beaucoup de love. Tout le monde